Ah, vraiment, et puis si on passe dans mon thème, vraiment, dans ma cambabouille. Bah, il y a beaucoup, mais Johnny a ibi na moi. Et puis, à ce moment là Jésus Nakati, Marie-Laure, tram tout le monde va en tout cas, dans 5 Marie-Laure, Bondela, Yves Kabemba, Johnny passe à 5 Bolimbisi. Bazon qui s'est sous côté à Outaki. Ou bien, ce que Johnny a ibi, Marie dans 5 là, parce que yom to ça, bah, monsieur tabou, yo, aux la bouche autorisée, la Congo Mikili. Mabe na mutu abandi mabe. Mabe na mutu oyo abandi mabe. Parce que biso éducation to ça na yango ya Congo ya sika. Objectif to ça la site oyo eza pona ko éduquer. Eza pona changement de mentalité, eza pona bolingo. Biso ba journaliste photos à la lumière pe modèle ya société na biso. Johnny a ibi, l'homme à la tête de Jésus. Botika kosana komba Yesu. Botika kosana komba Jésus. Yango wana bozozo ba filmu ba malédiction sur l'andabino jusqu'à 4e génération. Yo ça journaliste vedette. Ozo na nini? Ozo ya na be mission lokola oya leki na bilamba, oya leki na sapatu. Est-ce que wana nde intérêt ni population kozwa? Soki muta leki na bilamba, oyo e chaud e ko chauffer, Belgique eningani na nini? Na bilamba? Oya leki sapatu, bana na biso ndako bazwi nini na sapatu na ye. Tolingi be mission ya changement de mentalité, be mission encadrement et éducation. Alors ba journaliste wana bazana vision te. Bazana idée te ya ko bilamba, ya ba polémique ay ba ikimi ba ye. To ambi bango to ali ko pesa ngo éducation. Ba kimi pona nini? Ba kimi pona éducation. Ba lingi sérieux te ba lingi ko signer papier te. Jeno pesha moi bonso mujina janzambi. Bwalu kutibasombela mpinjo hapa. Bwalu kusamisha mioyo yetu bonso. Bwalu hatu akabanga pa mori site wakabanga nkaenda. Hakuba abantu bako babanga hapana. Yenga enda kiwa akabanga kajilelu hatu kangula internet tumona bakapapa tuka muntu mukwabu mwatanu jina jendeji. Kapi tunankwa auto. Hano ibamona muntu mwenza chintu chenda. Site ya Papa Maurice Kongo ya Sika ilitokea hapa Norvege. Hakuna mtu mwingine wala alikuwa na ile jina anasema ya kama Kongo ya Sika inatokea Belgique. Kongo ya Sika inatokea Norvege. Unasikia nani histoire kiloko ile banaleta kusema ya kama Kongo ya Sika inatokea Pamai. Bampangi mumevutu kadiaka muke mukongo muke mwana papa ya Simon Kimbangu muke nazabisa beno mambo beno kuna kusala yake bienvenue en tout cas muke na kupesa beno kaka conseil ke beno bika mambo ina beno kuna kusala beno bika site ya Papa Maurice beno kana beno mezola beno kubika site beno yankaka. congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bonjour chers internautes de 3 fois www.congoyasika.com. Aujourd'hui Congo Yasika ezali spécial Congo Yasika. Kanda nanto sala yangote. Kanda to sala yangote. Mabe na mutu abandi mabe. Mabe na mutu oyo abandi mabe. Parce que biso éducation to sala yango ya Congo Yasika. Objectif to sala site oyo eza pona ko éduquer. Eza pona changement de mentalité, eza pona bolingo. Biso ba journaliste photos à la lumière pe modèle ya société na biso, ya diaspora na biso. Mais
ba insensé journaliste soi-disant ba koti na bilanga ya ba journaliste intellectuel pona ko bebisa misala na bango ba kimi Congo mikili ba koti na Congo ya sika po ba bebisa Congo ya sika. Alors mabe na mutabandi mabe yango na bande ko bokamwa lelo langage tozoloba vraiment bolimbisa biso tolingi mato za sérieux parce que affaire oyo eza affaire moko ya munene affaire ya munene boyebi ke Congo ya sika. Votre humble serviteur Maurice Premier Aza est très éduqué, très humble. Mais natika ki ba bité toko tika angote. Donc ba bengi ngai na César Ngadi a bengi Ado Yule a bengi donc a dit donc ba journaliste boyebi a minene ba bengi pote ba lobaki non ba koti makambo yo. Yango monto vandi na staff munene awa na loboka mobali tozana Emmanuel Bosongo ba benga ka Yakuza dans la kati ya Scandinavie. Donc so comme na Scandinavie na Norvège okutena Yakuza te dans comité donc na loboka mobali mo akoloba ngamo ko votre humble serviteur tozana na loboka mwasi na lui Moulas les Katangé de Scandinavie. Donc bomona bomona ke na ba bateau bomona ke na ba réalisation bomona ba mama poto ba mama Scandinavie ba mama éduqué ba kenda classe ba mama oyo tchechi e ba tangi classe ba s'intégrer parce que biso ba Congo ya sikeza intégration ba mama ba tangi classe ba mama ba zo sala ba mama ba zo tambusa mutuka ba sa mama minene ba mama ba ye ba omola ka bango te nan bomona pe bango te mais so ba moni lelo ba sa ba ye awa parce que likambo ba kotiango. Alors tout ça peut un avocat na biso on a présenté donc avocat munene pe avocat ya koti makambo yo makambo bokomona ke ti na tribunal donc bino bomeki makambo yo to saki bino ke to sangana to sangisa makasi mais bino bokoti makambo yo avocat akoti makambo yo donc avocat ye wana ya koloba donc bino bokolandama et si ata bokati cité bon c'est pas photo bokolandama Pobo tika na Congo kuna déjà dossier c'est vendu. Yango na mwesko biso to koti makambu oyo to yete sabino ke je na musalate biso to za modèle biso ba journaliste soi-disant to ça dans le modèle de la société parce que to so pe sa lumière to so pe sa éducation ce to za modalité eza faux. Yango na moto koti kamboyo yango to ba na présentation ye moko Yakuza ko pese là et puis to kena historique ya Congo Asika et puis likambo eza nini pour yeba ngo na kati ya spécial Congo Yasika. Sans plus tarder, Yakuza, à vous la parole. Merci mingi. Maurice Premier toujours mon cool, premier ça toujours premier. Jamais au côté le dernier. Mais likambo e pesinga passe na motema parce que nga nayebi ke mutu Alexandela azali boso banare na sima vraiment attaque motema mabe kuna tina niveau oyo bino moko boyebi Congo ya sika ezaka site moko depuis kala Congo sezaka moko monde entier bayebi yango par ma grande surprise naye komona ba journaliste misusu bande na biso ba uti na ba site misusu basali mabe na bango kuna to boyi to bozana na biso tango obebisi ko tina compagnie osalaki to yambi yo biso za congolais vraiment mabe za wapi to yambi bina Congo ya sika mabe za wapi trésor tina niveau wana vraiment attaque motema bengo ezalaka yango to fandi awa mais il faut boyeba que Norvège c'est le seul pays du monde où il peut ça va prix Nobel makambo wana tango Maurice a ebisi nga bonda lantia ba comme le tout vous avez bien filmé c'est Norvège après ça va prix Nobel et puis avant de la émission oyo to kenek na niveau ya parlement aba binga sous-team na sous-team a biso autorisation a biso avocat to za avocat na biso awa to ba ça prix Nobel il y a pas à sur place donc ndenge za ba kombo la bino tout o ayebi azaka espace Schengen déjà bino tout boko samba et puis boko yeba sort na yango c'est déjà trop tard parce que depuis que la Maurice a ça qui tout le mieux possible pour boyokana to ta comme la binoté parce que ba comme la binoté déjà ndika avocat zali wana asa zo ki yango déjà asa témoin oculaire yeba ke na minute oyo
bolinga te déjà dossier na bino déjà essaye komami donc dossier na bino ezali bomoni oyo ndeko na biso Emmanuel Bosongo mwana Kisangani les 4 donc Emmanuel Bosongo bokoyeba ye puisque alobaka te so bomoni babimi lelo bamama babimi lelo likambo eza sérieux tokobeta historique l'histoire ya makambo oyo natinda même délégué spécial azwi avion awa na Scandinavie na Norvège akei ti na Liège kokutana na bandeko oyo bandeko babengaki nga balobi Maurice tolongwe tokimi musala kuna na Congo mikili tolongwe tongi tokota na Congo ya sika nalobi te nga nayebi bino te funa tinda délégué na ngai témoin eza Hans Luzolo oza témoin ndeko na ngai alongwe azwi avion aketi Liège kokutana na yo ndeko oyo Johnny Yaimpi akutani na ya Tuba akutani na soi-disant Kisoto yoka bakombo akutani na bango po basolola apesi bango mbongo po lakisa bango ke toza na besoin tosangana tolingi Congo eza divisé tosangana totonga mboka na biso à travers médias à travers éducation à travers intégration toza kaka te biso ba journaliste soi-disant toza bato oyo esengi to apporter ba solution na ba problème ya communauté toza te poto diviser ba communauté te toza wana poto kabola ba communauté te mais lelo oyo ba soi-disant ba komo kabola ba communauté yangwana adi loba lobi fo kolobela yango bokolanda di loba bokolanda exemple ya César Ngadi lelo oyo yo Johnny Yaimpi ozo kofinga ka César Ngadi un peu de respect mais tokinana kunate sans plus tarder tolingi topesa maloba na le Katangé le plus suspect à Scandinavie lui Moulasi loba lisolongo za ndeni okenda ko mona ki bango to mona ki bango te. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais bien s'exprimer en français parce que Lingala, bon ça va, je peux m'exprimer en Lingala. Parle français, sois libre mon frère. Moi je parle français, Lingala, un peu de Lingala et Swahili. Na pire Katangé. Grand Katangé. Et puis ngana lobaka ke ngana za nyako sazaki na. Nyako sazaki kiwa. Moteke, aki moteke. Oui, comment il y a ça Yakuza? Yakuza. Batango ba Yakuza, ba Yakuza bazaki te bazaki ba yang naza grand yanke. Grand yanke. Katangé. Bon, vous savez, moi j'avais quitté ici, c'était le 13, j'étais parti à Bruxelles et je devrais aller voir, me rencontrer avec Johnny Yaimpi et l'autre là, c'est qui saute, toi? Qui saute? Oui. Alors, non, Hans. Oui. Non, c'était en privé. Wana Pirngai. Alors le 19 juillet, le 18 juillet, j'avais sonné à Johnny que je viens à Liège. On a pris le rendez-vous. Alors le 19, j'avais pris le train jusqu'à Liège. Comment qu'il y a Liège, c'était à 15h. Au lieu que Bango base la Ngai, mais Ngai n'est pas Bango. Retardateur toujours. Donc, wana idéologie ya kizairua. Baba congolais était baba européen était. Non comprendre était. Puis jusqu'à 1 heure de retard d'abord. Non, un retard d'1h30. Ngana koma ki na 15h. Ngande na sona ki bango. Na komi déjà na gare, OK? Ils m'ont dit oh kende na nini na restaurant Diamond, le diamant, c'est pas en anglais Diamond. Ngana kenda ki restaurant Mindele. Tout le monde doit s'ala kiteka nga moko. Bango ba ebit. Donc na gare centrale ya nini ya Liège. De 15h30, la première personne c'est Kisoto est arrivée à 16h juste. 1 heure de retard. Et puis Johnny est arrivé à 16h30. C'est cela qui est bango. Et puis j'avais dit à Johnny d'appeler Hans. Hans Wanangai. Donc ils ont ma solo privé Hans. Oui. Alors on a fait l'émission. Moi je suis dans le bic Nazanan. Il a les Katangé le plus ici. Non, oh mon sousso. Hein? Au lieu que
n'a pas ça que bango mbongo. Il y a ouverture, il y a site. Il fallait ngai na kinambongo wana. Alors, il fallait que nazala au moins un document. Moi na biso bango que bo signer awa to un document. J'avais vu que non, ça serait suspect pour eux. Alors qu'est-ce que j'avais dit les grands Yankee n'a pas ça qui est mbongo Johnny. Soit 200 €, kende ko tinda otinanga ba coordonner. Na combo na marambutu. Voilà. Ce qui a beau été, pourquoi est-ce que tu avais envoyé les coordonnées à Louis? Parce que c'est moi qui devrais maintenant envoyer les coordonnées à Allemagne. C'est-à-dire que voilà le grand élément. Le grand Yankee. Ok, signé awa, réception en bongo, na PC paf. Yo moko s'en charger. Oh vieux, s'en charger, il n'y a pas de problème. Yo sakani. Dis. Lelo oyo balingi ba comme ça Congo ya sika ya bango. Bon, écoutez qui Johnny et l'autre qui sont bon. Dis pour moi il n'y a pas de problème. On a l'avocat ici sur place. Il n'y a pas de problème. Je peux descendre à n'importe quel moment. Je peux descendre même demain, même aujourd'hui. Oui, à n'importe quel moment. On peut descendre sur place là-bas. Et on peut se voir, on peut causer. Si vous voulez discuter, on peut discuter. Si vous voulez causer dans l'amiable, on peut le faire. Bon, si vous voulez des dégâts, là, on peut le faire. Alors, ce que je vais demander à Johnny, laisse ce que tu es en train de faire. Puisque moi, je n'ai pas perdu mon temps inutilement pour venir te voir là-bas. Ça, c'est un. Si toi, dans ta conscience, tu crois que j'avais perdu mon temps inutilement, bon, là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Toza forma kasi bayanke. Alors, tozo zonga na yemei oyo organisé spécial Congo ya sika Yakuza Emmanuel Bosongo yoka kombo. Donc tozo zongela ye, mais to éclaircir bino. Ce qui bomoni bande ko bolimbisa biso, so lelo to sangani boy na avocat na biso, na ba mama Scandinavie, na biso to vandi boy, oloto pesa bino mateya be émission ya sika. Tozo la bino makambo moko ba problème, c'est parce que trop c'est trop. Problème ni ezali awa. Problème ezali awa, ezali que il s'est fait maintenant 2 mois depuis Johnny Yayimpi na équipe na ye ba Kimi Congo Mikili. Pona mabe basalaki na ba mama Mpiko. Pona mabe basalaki na site wana, site de référence ya ba congolais nyoso. Faut que bango que Congo Mikili est un site de référence. Que ce soit le problème, faut que la reconnaissance. Congo Mikili fungoli biso nyoso misu, poto ebaki site P, ils a rappelé la télévision, site P ezalaka bien. Ce qui biso sali Congo Sika, ils a poto apporter quand même quelque chose autre quoi apporter la Congo Mikilité. C'est-à-dire quoi? Intégration. Parce que tout le monde a dit que site mingi, ils ont se concentrer à politique. Et bon ça côté social, il y a batou. Et bon ça côté humanitaire. Et bon ça côté éducation. Parce que toujours bon tabac na poto, toujours encadré bangote, bakozo encadré nengeni. Lelo bozo balinga la fonie, bakoye ko lango na banda ku benengeni. Il faut créer un cadre wana koye ko la lingala fonie, bana biso ba Congo, il faut te ba deni bana biso ba kopona ba classe à kotanga, pour bana bazo pona ba domaine moko ba éviter un futur ça la bango te l'autre côté. Et puis comme méchant contre ba mindele parce que atangi mabe asali ba 7 ans d'université azo musala te a comme ko combat parce que a poni choix mabe. Mais si tu es dans le Congo Sika, pour te aider à nabiso basala ba choix malamu, tu es dans le Congo Sika, pour te aider à nabiso ba évoluer. Éducation ya bien, et puis formation ya bien, et puis nous tu trouves dans la société, voilà tina ya Congo ya Sika. Et puis combo wana nene bimaki na océan. Wana ya kuza ko expliquer binango. Boye bika combo bozo ka combo. Bozo kasika Congo ka Congo Sika, mais boye bika c'est bimaki te. Yango tu es un avocat. Et puis Makambo c'est comme il a pris Nobel de la paix section sécurisation. Parce que protéger rappeler bien à Batou. Yango batindeli biso avocat pour bon na espace Schengen. Donc pour un espace Schengen, c'est comme Libanda ou to avocat international to futa. O to futa été ça gratuit ba pesi biso parce que vous avez l'espace Schengen boko landama. Alors ezalaki ndenge nini? Bana mai balongwe Congo Mikili, ba mo ba benginga Maurice ndenge nini? Biso de l'Europe qui faut ça site na biso comme lango apocalypse na lobby mais pourquoi que ça la kaba site est belé pourquoi ne pas donner notre force na place moko attends na Congo Mikili
soki Jacques ou bien nani kuna na Yves na Canada yebingai vite kama yebingai Maurice Premier yebinga na loba na likambo na lobi ko bolinga te bo faciliter ba créer ba site mais bo créer esprit ya unité parce que ce sont les locaux moko to sangisi makasi et comme télévision et comme to somba espace na biso international ba kolanda suna ba TV ko ba ba CNL mais surtout so kabwana biso so créer ba réseau ko kabwana ba tika kabino eza bien te dire makamwa les autres continuer. Alors, nous sommes libres de créer site. Nous avons 1 million de sites. Site à Mapa, site à Maman, la biscuit, Scandinavie, de Balamba, Kabasang, Sarabano, qui est site à Bango. Nous avons un biscuit, pour ça, site à biscuit. Nous sommes libres. Mais si nous avons créé site à biscuit, biscuit, bitambala. Il faut créer un site biscuit, bitambala, l'issoussou. Il faut créer un site biscuit, parce que site biscuit, Kovo. Bino soko mutasali le site biscuit Congo Mikili yo sali Congo Mikili Europe. Ozomona te que même oza insensé. Yango la biso to boy bilo kona pe yango la to moni boy ba e ko mega place ba mega raté. Likambo za neni. Je dis à une plan dimi to travailler na ye Maurice to épauler site. Biso aura toujours un esprit moko ya ouvert. L'esprit comme ça ouvert eza ndenge nini. Eza que biso za na nord. Belgique France za na sud. Ce qui est dans le nord Europe et Sangani, et que bouger le monde entier. Pour moi, quand les caramines na niveau Europe, ils ont bougé l'Amérique, ils ont bougé l'Asie, ils ont bougé l'Océanie. Pour l'histoire de l'évolution, et bandaka na mboka oyo. Histoire il y a démocratie, et bandaki na kati mboka, donc na kati Europe. Démocratie bandana Europe, histoire on se boye bi makamde bandaka oyo. Même Amérique wana, ils ont anglais, ne bakenda qui découvrir l'Amérique. Donc makambo vraiment ils vont na Europe. Histoire même il y a Jésus besoin Rome et Zawa babilo en Europe. Donc base makambu et Zawa. Alors histoire on est bandaki pour être bison de tozawana to fungola dossier to ndimaki Johnny ya MP ayo la biso débat to moko boy. Na yi bango te na mona bango te mais par amour na ndimi bango. Mutu susu comme on est tuba mais comme on est tumba mais atango tuba. Mutu comme on est qui soto to ebite so za nini bino bo comprendre. Alors, tout le monde est congolais, on biso to travailler. Nasi bango esprit amour, unité. Pour biso to ya ko finga batute na site. Ata to yambi combattant, a repère sa message na ye ya bien éducation. Pourquoi ça combattant? Pourquoi ça bunda la Congo? Vision na za nini et le nini ya lingi. To yamba batute ya bando finga. So to yambi yo majorité. Faut sa biso pourquoi ezali pourquoi balobi boyo kanisa nini pour à se défendre. Parce que les églises au milieu des villages, bien sûr, nous sommes en faute, nous sommes en faute de Kosunga, nous sommes informés, nous sommes éduqués. Bandeko ba yé, site Congo ya sika, to pesi bango ba opportunité, to pesi bango ba biloko nyoso, bango bazo ba journaliste vedette. Journaliste vedette, problème est athée. Mais qu'est-ce que toi tu amènes à la population? Yo za journaliste vedette, ozo na nini? Ozo ya na be mission lokola oya leki na bilamba oya leki na sapatu est-ce que wana nde intérêt ni population kozwa soki muta leki na bilamba oyo e chaud e ko chauffer Belgique eningani na nini na bilamba oya leki sapatu bana na biso na ndako bazuni na sapatu na ye to lingi be mission ya changement de mentalité be mission encadrement et éducation alors ba journaliste wana bazana vision te bazana idée te ya ko bilamba ya ba polémique ay bay kimi baye to ambi bango to ko pesa ngo éducation ba kimi pona nini ba kimi pona éducation balingi sérieux te balingi ko signer papier te OK yo lobi yo oza journaliste vedette ba yebi yo ndio sukisi ba journaliste nyoso mais yakawa eza formation eza Scandinavie émission na yo ba finga kate émission na yo eza na ba genre moko ya formation comme émission to bouger bango éducation pour tous santé pour tous comment vivre en famille ndenge ni ba papa ba ko sala misala ndaku na poto ba mama pe ba sala misala ba lembi ndenge ni papa pe a côté le makombi a bongisi ndoka sokoli ba sani en Europe et la tabouté pour to tiki Afrique changement on a ba biloko to la besoin nango yo la biso ba bilamba o ya latibo et que ça nous et biso biso nini to boyi wana balingi te balingi so bilamba ba polémique to bino awa eko simbaka te oza Congo ya sika tozo la besoin d'éducation bayoki ndengwa balingi sérieuté balingi to sala papete na esi bango bandeko nazo futela no billet d'avion ya liboso na tini dans le bango lui Moulasia tina Liège so itembe ba image ezali tina Liège amoni bango apesa bango mbongo pour donc la série na ngai
ya mibale lesi bango na ofutela bino billet de Londres nani Adiloba Adilondole Duchesse na Anse Bakoya na ofutela bino billet ngai biro ofutela bino billet boya tokutana tosala masolo tosala ba papier po toni to na vision moko nanu ezalaka te parce que toujours tout le monde a ka biloko parce que c'est la même chose to changer moi image ya Congo bayoki sérieux bakimi bakamati bazwi bambongo ya batu ya ba publicité mususu mona ki ba publicité mo batie soki le monde à la fait ba lié ba publicité na kipango te na biboya to sangala bakimi kokima bakimi bake ko sala bango site Congo ya sika bande ko nangai tala siko bato basala Congo ya sika tala bato to sala ngo ebima na mai ya océan siko yoka lisolo Congo ya sika yakuza tozalaka na mai. Alors vraie histoire oyo ayebi histoire yakuza Emmanuel Bosongo l'homme de Scandinavie betela bango histoire bamonika Congo ya sika ndenge eza kitoko ba idée kitoko éducation amour unité mobali sala mosala na ndako salisa pe mama mosala na ndako na kati ya diaspora bamoni ba idée boye balati yango siko bato bayebi histoire yango te betela bango ezaki ndenge nini poko mwana bima. En tout cas, merci mingi. Merci pour la parole. Maurice Premier, Mukulu et Abankulu, Mukulu. En tout cas, ils n'allaient pas si mingi. Ils allaient au cours de Moutasali Bilanga, à mon passé. Yo, oyeka maman, oyeko iba. C'est une permission que papa, ça a posé à Lala, ça a posé à. Ça a posé à Bita, bako pesa yo. Mais si yo continue à Mujibi, au Binyuka au Kendengwana, et puis ça va pas si mingi. Parce que vous avez la Congo à Sika. Il veut qu'à mal appeler son mot en passant. Au moins, il va te le à Moussane, va comme côté pas, comme créer un problème. Nous avons félicité Baoyo Balongwa qui a au Basali Congo Mikili, qui s'est appelé félicitations. Baote la Congo Mikili, c'est la Congo Mikili, point 4, point 5, Congo Mikili, même 40, parce que Bazaba naïve Kabemba. Tant que nous avons la Congo Mikili directement, na Kinshasa, nous avons une référence qui est naïve Kabemba. Mais Johnny a impi, l'homme à la tête de Jésus. Botika kosana kombo Yesu. Botika kosana kombo Jésus. Yango wana bozozo ba filmu ba malédiction sur l'andabino jusqu'à 4e génération. Ya otina Congo Mikili. Ça Congo Mikili.net. Ça Congo Mikili.1, point 2, point 3. Mutakobo yango azate même Yves Kabemba comme là oui, il Kambouté, bazaba na bote penanga. Yo ça moi la Congo ya sikate. Tu bien la Congo ya sikate. Yo bi Congo c'est côté banda. Na ko beta le solo munki ya Congo ya sika. Côté inspiration et utaka. Tu na président Mobutu a changé qui makambu tout. Zari monnaie, zari pays. Na Zaïre, même le drapeau. Na fleuve. Mais, tout ça qui na Congo ya Sika. Mais Mobutu a tiré la changer Congo ya Sika. Mais na tango wana, ça lui comme le Congo, il faut pas kangayo. Mais tellement que Congo ya Sika, c'est inspiration. Mais Mobutu a quoi au kangayo te. So bi ah. Na zona Congo ya Sika zotio là. Mais Mobutu a ça qui na pouvoir na te passer cette inspiration makamanzambe. Jusqu'à ce que Mobutu a le pouvoir, mais a touché Congo à Sika. Bon, bino bana Yves Kabemba. Bon, comme quoi touché Congo à Sika. Inspiration ngo ezoaki tozoaki en mingi en Norvège, mais à partir de Congo tozoka ngona no, to mettre to en action té. Puis en Norvège, ngala sana kati bateau. To investi na mboka to sana kati bateau na océan. To fait na petit na ngai Maurice Mukulu. Aïe, singa avié. To restaurer en to tiens Congo ya Sika et comme makambi ya Sika parce que toujours mona ba chaîne mingi bazo sana kati ya Congo wana tina ba poto na niveau poto awa bazo sala mingi kaka makambu bozo ma journaliste azoko ta mingi ba politique position ya banaka alors que journaliste faut en être journaliste à cause a oui qu'on ira ba collaborer journaliste a oui on ira ba combattre il faut journaliste sur la net oyoka point de vue à mutu na mutu
si tu as trop ça encore bonini ah mais ngana c'est Maurice olobi de yake Congo ya sika bon yo créer sur makambo habiter ngabito to créer makambo Congo ya sika c'est la vision mora bien pour l'éducation pour muntu azala libre eza ni combattant ni collabo parce que biso tout tozaba na mboka ngabiter tant so ba Congo ya sika ko ke musika te atozala moko yo ko tuna question tozana kati ya mai awa Congo c'est utaka na mai pesa site wana kaka Congo ya sika avie eko simba ni Congo ya sika na ndenge ndini ngabite pesa ngo Congo ya sika puisque à la longue mais président mususu akoti bako changer Congo ya sika te il donne où tu as habité parce que Mobutu azalaka a changé tout mais Congo ya sika te ko changer en hôtel avie en tout cas likamolobi wana vraiment à partir de l'eau to baptiser ngo Congo ya sika et bana depuis kala na mai na océan et puis bateau vraiment et puis Congo ya sika ngo pe utape na so moni pe bien na kati ya fleuve Congo on peut Congo ya sika ti le yozala kaka ngame donc woki l'histoire est tokosi yimo woki source ya Congo ya sika uti na mai na océan parce que yo lati Congo ya sika komisa ngo Congo ya sika bande konangai Adi Londolé César Ngadi autre respectaka tala ba petio ba comprendre l'idéologie té sans vision tande ba obebsa musala adoyule maktabu tala ba petio ba obebsa boulot alors na pesimbote na maître ya impi o apesa kabiso notion de la nation yebsa petit a changé grand frère Yaimpi, il y a ça petit, ils ont la raboité, notion de la nation, ils ont la raboité. Aluka kombo na apocalypse, asala iloko na aza libre, aza mayele na ye. Mais na Congo sikate parce que makamboyo, ils a poto, bomoni avocat, conseil juridique boromo na ye, azaliawa, ba mama Scandinavie ba koloba. Alors to pesi maloba ba mama Scandinavie ba koti maloba. Alors mama Scandinavie, mama Jeanne, lobela bango na tina ya Congo ya sika. Merci mingi pona maloba papa Maurice. Naza makambo mingi te pona koloba, mais nazokumisa kaka Nzambe na ndenge toleki na kosangana na esika oyo. Nalingi naloba moke boye en tout cas bandeko na ngai toza ba Congolais esengeli toyokana pona makambo oyo ezobimaka ba chaîne esali boye ba chaîne ekei ezongi. Pona Congo ya sika eza chaîne moko ebanda depuis kala nga na yebeli yango pa Maurice utabanda yango liboso mais naza surpris na yekomona na télévision bazolakisa Congo ya sika mususu ebimi donc esalaki nga émotion makasi mpona komona Congo wana nayebi te bimeli wapi mponga nayebi Congo ya sika kaka moko oyo ebanda na Norvège mais naye komona susu Congo ya sika mususu mais nazopesa kaka conseil etant que ba mama biso tolingaka ko kabola te tolingaka kosangisa parce que ba mama bango nde mutu basimbi ndaku bango nde mutu basimbi libota tolingaka ko kabola penza te mais ba papa nga nazosenga bino vraiment pardon mingi nazobondela bino na kombo na Yesu tozaba na Congo to sangana to bongisa soki moyen ezali bino bokoki ko changer site na bino na kombo mususu ke na kombo ya moninga o ya banda liboso na kombo na ye. Est-ce que bozo trouvango eza normal na bolingwa Nzambe vraiment na ndenge vraiment biso ba Congolais to sambelaka ke okinde kozoloka moninga ale olongo liango uyo oke liboso leki liboso osala ngo susu na kombo na yo eloko nango ezangi yo tia site na yo na kombo mususu kaka fozo kaka kombo moninga bandeko. Est-ce que eza vraiment malamu yango wana biso ba mama na kanisi mbala liboso bomo na biso na makambo yo mais to koti makambo yo parce que to moni yango eza normalité biso ba mama to bongisaka makambo so to koti makambo yo seki eza malamu te bino moko bo uti ko mona avocat ndenga zalaki awa vandi awa doki makambo yo ba avocat déjà si ba sombi makambo yo donc botika un jour boko mona kaka ku place boko lala ba avocat ba yiko bimela bino pona makambo bino bozo sala bo changer site na bino kombo mususu botika site ya Norvège evanda kimia ndenge to bandaki yango e continuer kaka ndenge ezalelaki mais soki bino bozo ko copier
kombo kaka oyo mutu abandaki liboso eloko ndenge ezosanga bino bosala kombo na bino oyo ekoki na baelema tu kombo na bino oyo ya baelema nyonso bosala ya bino moko eza te kokopi moninga soki basala eloko na ye tika ye na eloko na ye na bolingwa nzambe wana eza nini bozoluka baconflit na kati oyo bozoluka nini tosangana bandeko tosangana vraiment nasengi bino bolimbisi vraiment na kombo na Yesu toye awa mpona kofinga te toye mpona kotonga te toye mpona koloba mabe te me tolingi nde tobongisa parce que biso bamama nde tobongisaka makambo na mokili oyo nyonso boyebi yango bamama na kati ya likambo soki bamama baza te makambo mpe kobonga te nakanisi bino moko bozomona biso bamama tokomi kozwa mpe bonga ya bapresident bobosana yango te biso bamama mpe tokomi kopusana malembe liboso ezalaki kaka bapapa liboso me biso bamama mpe tokomi kosala ndenge bozomona biso awa toza bamama pamba te totangaka toza kointegre na mboka oyo donc toyebi baloi eza nini donc bokoki kokosa biso te na likambo moko te bamama biso bamama totelemi yango wana bapapa nazosenga bino bolimbisi mingi na kombo na Yesu bochange site na bino na kombo mosusu eza te ke soki mutu aloni bilanga na ye aloni manioko yo pe lobi lisusu okende kaka kolanda yo lona susu kaka manioko eza bongo te bino bolona bakoko na bino donc yango kaka ngai mwa moke nazalaki nango mpona koloba Jeno pesha moi bonso mujina janzambi bwalu kuti basombera mpinji wapa bwalu kusamisha mioyo yetu bonso bwalu hata akabanga pa mori site wakabanga nkaenda hakuba bantu bako babanga apana yenga enda kiwa akabanga kajirelu hatu kangula internet tumona bakapapa tuka muntu mkwabu mwantanu jina jendeje kapi tunankwa auto hano ibamona muntu mwenza chintu chenda muntu ya mwenza chintu chenda leke laini chintu chenda chikola nga chimoyo mubinuteka kwa apana twetu bonsu tujibana ba muntu twetu bonsu jinjina ja ba kongole kabe nani batujibana bashilanga nato hatu jibana njina jimwa tukoma ntujibena muntu tuyukana ni buswa nganyi tuyukana ni jinanga paka chifetu tuleja kabiji chipa jonsu ntujibantu ba mwana umwa hatu ibantu ba mwana umwa katoro kwa twanga taminu tuifa tulafaka chapana twanga taminu yonsu tuteka mwaba umwa tuisanga kaja nwe hani bela menshi ewe usiti kujimwimpa kujimunu sangisha anga tai siti besha jina jikwa apana kwa ngata jina no jina jini mkwenu mutumikishaju kijino ngata heno mutumikisha musiti kabutuna kwa auto keba heno jina jikwabo noteka musiti aho bwana kama manyi yewe muntu kiwa akabanga twetu munyuma mwenda bantu bose bekanjisanka nankwa twetu bantu bakaje katutunyanga tutulongolola hano bamulani bwalo ebumbubi tujibaleji haji muntu ulela tubena muntu mukaji ujulela ngataji futo jikumbala jimba jilela tenye pakulela ujumva tana muji jisama jikola mwa pinje wa henda wa mwanta jina chintu cha muntu kenda jumva bu jisama jikola mutu mukaji penda pakulela kabitu bimpa nankwa auto bimpa chinji mpesha memechi kulekelela chana bwanu lekela mkwenu angata chintu chenda ndianza bibichi bantu bose babwela momu balekela muntu tusomba batala la yenkaenda kutubatalalisha akwenda muntu mukwa wangata kabiji ala kutwala katibaji busobi lumbu wenkaiba kujube kemba kajuba bilumbu kapitu bimpa bitu bonse tukatuchina nzambi tukatutangira kulu kuti nzambi mumbuka ngata jina ja nan situ weda mushila pa modisi chinji ngamba chana choma wakwamba njingamba bibito njingamba chalanyi ngela matei wanenu nzika nshintuluka nkebanjelo wako bwela ngetwa sakjelo waboni site ezopesama mpona ke Kongo eza moko boyoki Chiluba boyoki Lingala boyoka Kikongo boyoka Swahili alors conseiller juridique azo expliquer biso quelques minutes na Swahili pour comprendre que site au Congo esika eye ko sangisa mais ko panza te conseiller juridique expliquer bango moi muke na Swahili pour comprendre yo pour yom to sali contact au na niveau ya juridiction mboka oyo parce que site o eza légalisé awa kolobini na Swahili. Jambo kwa sisi wote, nasema ya kama siti ya Papa Maurice Kongo ya Sika ilitokea hapa Norvege. Hakuna mtu mwingine wala alikuwa na ile jina anasema ya kama Kongo ya Sika inatokea Belgique. Kongo ya Sika inatokea Norvege. Unasikia nani histoire kiloko ile banaleta ya kusema ya kama Kongo ya Sika inatokea Pamai.
Sasa wewe unabeba jina ya Kongo ya Sika, hauna code, hauna numero nani matricule, hauna kitu, unabeba tu ile jina, unaweka kwa internet, unaanza kutembea nayo. Ni kweli, tembea nayo. Wakati ule batakulomba koda ujue, njo utapatikana. Njo kwa maana mimi nasema hii mambo tunaisha kufikisha kunini mabiro yote ya Norvège, na tutakutafuta fashi yote ile wiko, tutakubamba. Na wakati tutakubamba, utalia mnoko ya mboka. Olela la mnoko ya mboka. Sasa kwa hivi haina mzuri hapana. Kile tunaomba ya kama acha ile jina, tafuta jina yako, weka ingine, hapana Kongo ya Sika, sababu hauna kodi ya Kongo ya Sika, hauna numero matricule ya Kongo ya Sika, unaiba matricule yote, unaiba weye. Sasa hivi haina mzuri, achana na vitu vya wenyewe, tafuta vyako, utaendelea mzuri. Wakati unabewa kitu kia mwingine, utalikwala na utanguka chini. Na wakati utanguka, utasema tena Wakongole ni warozi, Wakongole ni wabaye, Wakongole ni wajanja. Nduku, usikilize vizuri kile tunasema ya kama Makongo ya Sika, mikanda yote huku iko tayari. Na kule kwenu mikanda yote iko tayari. Tunajua na mtu alikuonesha ya kusema ya kama tunafanya Kongo ya Sika. Wewe unakimbia, unabeba ile jina, unakuwa nayo, unaweka na internet. Ni vizuri sana, asante sana, endelea paka vile, lakini siku moja utanguka. Merci pour le conseil juridique. Alors, poto silsa na yakuza, tozoma conseil moi 30 secondes na Swahili, tozwa 30 secondes na Kikongo pour le battre que to bossa ni Kikongo. Kongo ya Sika, c'est pour le Congolais. Oui, j'aimerais seulement lancer un message, qu'est-ce que je veux dire, aux combattants, disons. Hein? Bon, moi, c'est moi qui ai signé le contrat avec Johnny Yaimpi et autres. C'est moi, à Liège. Alors, je vais descendre à Liège pour retirer le contrat avec Johnny Yaimpi et son ami. Je vais descendre là-bas. Dans 2 semaines, disons, la première semaine du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que je peux dire à nos frères combattants? Il y a ça, il y a ceci. Si une personne a un problème avec son ami et que cette dernière a tort, là, il court devant peut-être au nom des combattants, pas chez tous les combattants, au nom des combattants, pour dire que c'est un collabo. Johnny, moi je descends, nous allons faire la réunion dans le même restaurant d'El Diama. Je ne suis pas collabo. Donc mes frères combattants, soutenez-moi. Moi je viens à titre de retirer seulement les contrats, c'est tout, dans le même restaurant. Bien sûr, peut-être il y aura une personne qui dira que Aza collabo, Aza boye, Aza boye. Non, non, non. Donc, yo ozanator, ngana koya. Puisque nayaki na Liège, na koya pe na Liège. Donc, la première semaine du mois d'octobre, na kosone yo. Je vais t'écrire, même si tu vas changer ton numéro, bon, il n'y a pas de problème. Je vais t'écrire sur le quoi? Sur le Facebook. Bon, si tu vas me bloquer sur le Facebook, il n'y a pas de problème. Je vais chercher d'autres personnes à Liège. Bakoya comme on a yo, bakopé ça au rendez-vous. Donc même restaurant, je te mettrai seulement au courant, mais au nom des combattants, pardon, nous ne sommes pas des collabos. Entre nous, le Congo et Sika, les gens qui sont ici, et Johnny qui est collabo. On a sa réponse, Alors vraiment, Bandeko Boyoki, Mama Likambu, Bandeko Congo, Bakongo et Païa, Simo Kimbangu. Simon Kimbangu, Boyebi idéologie, premier président de la République démocratique du Congo, Zaki Mukongo, Bazali. Moi, na Mukongo, Père Zali. Pièce là, bango 30 secondes. Toyeb Sabato, Makambeza Nengenini. Et puis, vision à Congo, ya Sika, Zalakanini. Et puis, l'on a la Sika Oyo.
pour bomona ba de Londres ba komi na grand cinéma la carte Europe bomona ne to binsi ba mindele lingala ba mindele ba beti lingala ba mindele ba bini culture ya lingala ba mindele ba lobi lingala wona ki œuvre Maurice Premier botala ka pe bomonaka simekoli na lingala botala bomonaka bali pupa bomonaka mais sika oyo bokomona susu biloko sika donc duchesse la duchesse na de Londres ba na kata cinéma la ba mindele kala mingi te bazo kitawa na septembre déjà ba ticket na bango so mona to la solo de Londres oyebi duchesse oyebi Hans oyebi bozo yawa adilo ba oyebi ticket ya bandeko wana to peut tropesa banani so banzimi ba ya baye poto za batu otoya ko finga te to ko réconcilier so bolingi kongwa sika boya bolongola wana so bolingi te bosala ya bino mususu boki ba avocat boki bazali awa vidéo eza témoin bozaka bata tembe mais vidéo ka rande ba relaxa bino na ciné ba relaxa bino na tribunal les mêmes vidéos po bokoboya bokotia tembe pe bokoboya mais bokomona alors na Kikongo na mboka ya papa Simon Kimbangu pese la biso bampangi mumevutu kadiaka muke mukongo muke mwana papa ya Simon Kimbangu muke nazabisa beno mambo beno kuna kusala yake bienvenue en tout cas muke na kupesa beno kaka conseil ke beno bika mambo ina beno kuna kusala beno bika site ya papa Maurice beno kana beno mezola beno kubika site beno ya nkaka en tout cas mukina mambo ya mingi ve mukina kutubila beno na kombo ya papa Simon Kimbangu beno bika mambo ina beno kuna kusala beto vwanda beto kubika mambo et puis beto vwanda bantu ya mosi parce que beto kina ba beto ke ba congolais beno bika mambo beno kuna kusala muke mambo ya mingi ve mukina kutubila beno donc beno bika beno yambula mambo ina lubika mambo momo maloti sala wa bunkotele mundinga ya bwala mundinga ya bola ya papa Simon Kimbangu lubika mambo mbolo tsala kamena mambo teko tu fete kala bantu va mosi tu fete sangana va ki mosi et puis tu fete bongisa mambo momo bubeti sadila mais mambo baloti vanga kamena mambo teko mono ngena mwana ya papa Simon Kimbangu ngena mukongo manyanga lubika mambo maloti sala kamena bienvenue maboko akate langue nationale omoni Congo esika vraiment tabo moni Maurice Premier vani nie so so la bila boboto bandeko to yokana eloko nyoso bolingi bokomona unité de sala makasi ya bato ko sangana nde pesa ka force nde communauté na biso congolaise vandi awa et kamami na papa Salé na secrétaire principal papa Salomo na bandeko nyoso tout awa be Rumstal na communauté momba ya nation et pas papa Tito communauté congolaise ya Norvège mobimba Gabi Bazali, Benjamin Bazali, Anastasie Bazali, Riedo, les rescapés Bazali, Chris Bazali, Jenny, ingénieur Bazali. Donc, journaliste sur Basiliki, il y a un monde qui Basiliki, Boroka Bango, Baropé, c'est là. Bandeko Botika, Ebenda Moto, Botika, pour vidéo, vous avez témoignage. Alors, Poto Silissa. Je suis dernière parole et pas il y a Yakuza Oyazali encadré de bomoni awa ezaki pe dédicace pe ya mission oyo na mwana na biso akokisi 2 ans to pesi pe aye dédicace na e et le kitoko trop table za décoré famille Salomo famille Emmanuel to vandi na cadre kitoko bomoni tout soit ça makamba bien donc gloria 2 ans atomboli susu Congo ya sika toyaka ba éducation bino ba congolais bo s'intégrer parce bozali bo mesana ba mindele bo yoka mayele bo yiba mayele to tonga Congo na biso tozawa pona koyekola mayele to apprendre voilà site Congo ya sika to bouger bango ba papa pe bo salisa ba mama misala na kati na ndako ba mama pe ba lembi nyoso wana na kati ya Congo ya sika bokomona ba éducation ndeni okosala choix école ya kitoko bino mwana ndeni okopona option kitoko osala pour l'avenir ya yo pe ya famille bopona wana nyoso na kati ya Congo ya sika ezali site humanitaire site ya kosalisa humanitaire alors yo ozoya na ba idée ya mabe keba alors Yakuza kotiler masolo pona pesa ya likamba suka
po ete video oyo eleka mokili mombe mona ba juger bango. Ah na c'est kinga makasi. Marie-Laure. Omoni makamango. José Aimpi, oui makamazo sala. Il faut le blâmer makamo Marie-Laure. Boye bisa Yves Kabemba. Bazo ngisa bango na site lisusu. So basaki mabe basenga pardon, bazo na kongomeki. Basa la séminaire. Bazo na séminaire. Bosenga Bolimbisi. Bosenga Yves Kabemba Bolimbisi. Na tio Marie-Laure témoin parce que mutunayo ti. Mutunayo. Joni Aimpi. Bozo ngisa lisusu na Kongo ya sika, na Kongo mikili. So asaki mayo asenga Bolimbisi azo na Kongo mikili. La vérité choque. Ils ont fait ça passe mingi. Attaque muiba ngo zalaka. Bayiba ah, vraiment, et puis si on passe dans mon thème, vraiment, dans ma cambabouille. Baïba kana butu, mais Johnny Aimpi, Aibi na moi. Et puis, à ce qu'on voit à Jésus Nakati, Marie-Laure, trois moutons à Kambasali. En tout cas, dans 5 Marie-Laure, Bondela, Yves Kabemba, Johnny Aimpi à 5 Bolimbisi. Bazon qui s'est sous côté à Outaki. Ou bien, ce que Johnny Aimpi, Marie-Laure, parce que yo mto sa ba émission tabou, yo aux la bouche autorisée la Congo Mikili. Pesa mutunayo Johnny Aimpi conseil à la Congo Mikili 4 fois. Ou bien Congo Mikili point carré. Et qu'on sait sur le côté Atika Congo ya sika. Soit on continue comme déjà makambo na niveau hiérarchie. Bah vous déjà basi bakoti makambo. Obi ke na Norvège ça ka pays moko na kati monde pe ça o pe ça la prix Nobel les Norvège. Ce makambo na niveau ya avocat awa et ça ka blague té. Et puis quand na kati ya Bruxelles wana Berika Tumbai. So ki Johnny pas zo continuer kaka o Tumbai na ayebi yote. Vraiment redo. O moni makambo ngo e mona kitenge. Yo mo za tebo kitaka Bruxelles. Et puis, je vais mbote nangali susu na grande scène nangai Charlotte Otono oyo samedi prochain azo kusa 50 ans azo anniversaire 50 ans mbote yango wana na greffe nangai Yusufu nakata Kisasa mbote yango wana mama nanga kuyo wauna mbote yango wana na peso Amédée Sékou-Touré nakata Oni britannique ya bino yango wana vraiment nazongisi micro et pas yeme les boss des boss Maurice Premier mukulu wa Bankoul. Ah, merci. Merci, Yakuza. L'homme fort, na ba idéologie, na ko finga te, na ko lakisa te, mais na misala. Oya Simbi, Scandinavie, boka ka Norvège, tant boka ka Norvège, kana sangwa kitoko. Bomo na raté tozo finga, bomo na raté tozo loba. Alors, toningi ko remercier bino bolandi, vidéo oyo bolandi, Congo ya sika komi na radio, Congo ya sika komi na télévision, bolanda Congo ya sika live. Bon, Olanda radio na kati ya Congo Asika, ba pasteur, to pesi bino séquence na bino, ba combattant, to pesi bino séquence na bino, majorité, to pesi bino séquence na bino, social, société civile, to pesi bino séquence na bino, diaspora, to pesi bino séquence na bino na Congo Asika. Biso toye lokola site au milieu du village, site humanitaire. Site oyo na ba idée ya bien ya ko tonga, ya ko éduquer, ya ko changer, ya ko pesa lipa na peuple congolais. Site oyo ya bino. Alors na lingina kata moi moke wana. Na silsa na remercier ba oso sala musala oyo. Derrière la caméra, tozali na yeme molongani ya cher os de mezo, cher de ma chère. De l'autre côté, tu peux essayer combo Anna Kibamba, Asimbi Matos. Alors, Dengue Bomoni Wana, tu remercier maman Scandinavie, maman Jeanne, maman Marie, bébé Nabiso. Et puis tu remercier oh nous sommes supporter Kabiso. Sampi, sans ton quatre de Totanga, Café Noir de la Norvège, Blaise Aligny Moubali Anyota, tu retanga pe Kobo Satotanga Dona, na moi Sinaye, Anti-Terreau. Torotanga, Nani Lisuso, Petit Kandakande, les grands DJ à terrain, Torotanga, Vieux Bob, Colonel Rendal, Torotanga, Petit Nabisson, surtout, Oslo, Trésor très aiguë. Trésor très aiguë. Trésor. Il y a eu un Bana Suède. Bana Suède. Papi Abed, les grands champions d'Europe. Bouébake, champion d'Europe. Na Oetali combat de cas, c'est ça congolais. Na momo tozolo baboye abenga ngai na États-Unis
Picho Pacho de Norway. De Picho Pacho de Norway. Picho Pacho de Norway. Vraiment. Picho Pacho, yayo yangwana. Tobosalité Julien. Julien Godila. Na mwasi na ye Ani. Topesi maman na biso. Maman na biso, maman Godé. Topesi mbote kuna na mboka. De l'autre côté, Tobosalité Alex Ndolo. Moi na ya Eshta. Ngangia. Et puis Alexis Ngongo. Moi na ya Olesun. Tobosalité Topesa bango so mbote. Bambote bozo mona ana kaka pona reconnaissance. Pona koloba ke botika site oyo ezali lokola vidéo eza témoignage ezo salisa. Alors GG Kula Mambo. Vraiment. GG Kula Mambo. GG l'homme intelligent. Na mwasi na ye mama la biso. Après taka comme maman este. Totangi Atoboya Totangi. Alors merci mingi. Tobosan to kopesa ba matid ba héritier ba onyoso basaka biso po biso za batako sangana. Alors tobosan kopesa te fofo na Maria ba petit na biso ne surtout ya se ba Roger ba petit na biso à football bana mulasi baza parents ba petit Gracia awa na kata Scandinavie bango ne surtout toko ça te parce que so to benga eza mulai mais faire le solo mama rien te mbote na yo to tangi bango nyoso mamu national Marie Alex mbote na yo. Alors merci mingi bande ko so moni biso boye bolimbisa biso peut-être déplacer qui langage eza bisote eza bango eza bisote eza bango nde batumoli prix Nobel batumoli Kongo Sika adi loba okoya awa na Scandinavie kala mingi te de Londres osala cinéma na bamindele la Duchesse bokosala cinéma bokoya na awa dans 3 semaines Hans okoya awa ba oyo surtout boza invité bokoya mais ba oyo bayaki invité babimi na nzela soki bosengi bolimbisi ou bien botoyokani nde boye mais sinon te botika parce que vidéo kozala témoin pour nabi ke bokoboude yango po bokobondimaka kaka te. Mais cette fois-ci, vidéo que vous avez témoin, bah on tient au tribunal, bah l'obaki te, bon mon est déjà avocat. Alors Rolanda. Alors pour clôturer 2 secondes, Nayo. D'après ce mot na Marie-Laure, voilà le sujet. Sujet à vérité choc yangoyo. Un journaliste, voilà le sujet. Un journaliste a signé contrat na Congo Yasika. A sali site na privé na Kombo ya Congo ya Sika. C'est ça le sujet. Dans la vérité choc. Voilà. Ok, c'est lui. Merci, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Oh, il y a bien Marie-Laure. Tu respectes la Congo Mikili. Alors, Yves, récupérer Batunao, Bakimi. C'est ça, on va un séminaire, Bazonga. Alors, Bisso Congo Sika, tu continues l'idéologie. Et puis musala na biso ki deje liboso na komba nzambe totonda ka nzambe oya batela ka biso nzambe asunga biso to kende liboso. Merci mingi na bao bazui chance akolanda biso na mukolo ya lelo. Merci pour ba kosunga biso pona osola bandeko oyo à l'amiable dans 1 mois pour batika makambo oyo. Merci parce que vidéo oyo kozala témoin na tribunal. Merci beaucoup. Place bozali bozala malamu bana Scandinavie bana ya France bana Belgique bana Japon pour tous en Japon bana ya Corée du Sud tous en Corée du Sud bana Chine pour tous en Chine bana Afrique du Sud pour tous en Afrique du Sud bana Angola pour tous en Angola bana Kin Mobimba bokolanda bango na Lubumbashi bokolanda biso tokola tina ba province na Bandundu bokolanda na Katanga na Matadi bokolanda na est na Mbujimai bokolanda na est de la République du Congo na Bukavu Martin ya yo ngona des journalistes na Bukavu bokolanda po tokende kaka kotombola ba vraie valeur totombola kaka nde toyekoli awa tolongola kofinga mais tozwa ba méthode po na kati ya ba problème de bayebaka mutu mayele Congo eza na ba problème bakoyeba biso toza mayele so tozo résoudre ba problème na biso. Merci mingi botika malamu place bozali na kombo ya Yesu Masiya mosungi na biso amen. Toleka